bande robotcha litoi bien que ndeko solo bana mwasi boyo kandinga zo expliquer makambo ekomelie. Asolo bakodaye, donc il est vraiment mourant ses frères bandeko bosunga et Kakol doit aller en prison. Bota makila na matoi. Mutoge somba taba ya kotala bomi ye moko atumbi ye moko na ba maboke. Boyoka. Abetami réglementaire. Mawa azolo bakodaye bandeko bosunga ndeko yo. Donc on a réclamé un bon moment. Donc abuki loboko le monsieur ne parvient plus à bouger tendenga zana kande bozo mona loboko za ya ko bukana. Do muto atiki mwasi na ye na mwana zo bela. Mawa Bozoka Kakola ni atie nkuba. Donc on a réclamé un bon moment. Musala sali eza ba $200 mais po avie na ya senye ka 50. Mais botala akeko beta nkuba po apesi di apesa soki $8. Loboko ya obukana ata bino moko un père de famille. Eza mawa mingi